Kanga Dadi, et na masolo ya bien. Merci de partager l'émission. Ce que mon numéro, si vous êtes abonné, ne bisotez, abonne-toi. Kanga Dadi, idéologie ya sika, ya yemoko papi geni. Azalaka moninga na bino pete. Depuis kala. Azalaka moninga na yote ya. Azalaka moninga na yote ya. Papi geni, torbe la vie. Oyo nyonso azala besoin ayoka masolo ya bien. Kende kaka na chaîne YouTube ya Tolobe la vie. Ya yemoko papi geni. Ceinture noire, 12e dan, en esprit. Kanga Dadi, et na masolo ya bien. Ouais, bonjour. Voilà, biso tokoti. Yo peso ki okoti, salaka kandenge tolobaka. Salaka kandenge to salaka. Zwaki tivanda. Olanda biso bien. Bato basana misala, na pesi bino mbote parce que là je vous accompagne. Naza ko participer na musala dans Zwakaka ba écouteur tia na matoi. Olanda Kanga Dadi. Il y a lelo le 8 novembre. To ba to ndo tia ba date bo to ndo loba pe ba date bo epo obungate. Kobungate parce que makambo ezobima awa eza makambo moko il faut ko profiter nango. Et loko malamba profiter nango. Profiter nango. Po ko sunga yo, po ko sunga libota na yo, po ko sunga famille na yo, po ko garder libala na yo, po ko pesa yo ba valeur, ko pesa yo mayele, ozwa ba valeur o ko ki ko conduire peut-être famille parce que tu vas éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc voilà. Alors merci na binoba oyoboza ko s'abonner. Merci aussi na binoba oyoboza ko liker, ko partager surtout. C'était Garawana na partage. Vous partagez Kanga Dadi et comme la baninga mosusu, c'est important. Jusque là, nous sentir quand on dit vous partagez. Bolingi Kanga Dadi. Vous avez savoir que non de ne pas fatiguer. De ne pas se fatiguer, mais voilà. Retour, si je vois pas. La lingue peut maintenant partager parce que tant que vous partagez, on a besoin vraiment de partage. Merci merci à vous. Et là, j'invite aussi tout le monde de bien vouloir vous abonner. Oh non, vous abonner, vous s'abonner à Tolobe la vie officielle. C'est important parce que on a eu une bonne part de Tolobaka Awa à chaque fois. Voilà, Kanga Dadi ya lelo le 8 novembre. Tout l'équipe auto solo là pour un sujet moko ezali important aussi. Tokozonga moi si mamuke to betaki li solo moko awa ya ndeko na biso oyo akufaki na Kinshasa oyo akufaki awa na Paris pardon. Bandeko na Kinshasa bazo benga ye baza kotindela ba message comme quoi message otozwaki wana voice otozwaki que yo otindaka mbongo te tala kutu nanyo après ndeko wana après avoir côté la match na baninga côté na chambre ko kenyo so ngwana c'est-à-dire il a pas pu supporter ba message ndenge wana je sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé à mon akinini parce que mutu so sa kufi mo yeba plus exacté parce qu'il y a des mutu azala viva qui événement yango alors la personne ne plus donc tout na mutu donc voilà. Ndeko moka benginga obinanga papi gen je me retrouve na bakanga dadi nyoso za kosala makambo nyoso za koloba. En tout cas, je me retrouve. Mandeko, quelque part c'est pas moi. Dena lobiawa makamalamu e umela rapenati. Ce n'est pas moi quelque part que on nazozwa nazoloba sondeni. C'est-à-dire il faut profiter na kanga dadi oyo. Ba vidéo etikalaka. Omoni koloba tokoloba na so bonanzila ekenamo. Mais ba vidéo ça reste. Et kotikalaka de génération en génération. Bato meso bakoya, ils vont profiter de ça. Yo kotika nini na passage na yo. Je crois que Batunyo so bayebi, papi gen bayebi comment tokenda. Biso to bayu maté attendre ba sentir mon esprit comment on va aventure te. Bozwa on na ndinga ba aventure te. Sentir no plein esprit. 12e dan sur la idéologie. Kozwa on va aventure te to bayu maté, to ba noko moto noko tia. Mais quand il s'agit de Koloba Makambo, c'est important.
oyo kotikala parce que mutu nyonso za na vie na ye oyo ya libanda na vie ya kati vie na nga ya libanda peut-être yango mais na vie ya kati soko ye ko meka en tout cas keba keba pena keba po keba parce que oyo bina mobali keba ko meka pa mbate parce que oyo ko oyo tout à pas mal libako après ou t'en sauver aux arati voilà donc passage na mokili oyo surtout soit to sala vidéo oyo il faut faire quelque chose oyo kotikala il faut ko innover bato bayebi papi gen bayebi que to sala déjà to kena même au-delà de ça to beta ba masolo ya to lobela makambo mboka pendant longtemps oh bato ba comprendre la bon peka titi lelo les gens ne veulent pas comprendre nanko alors toza ko évoluer lelo et bozu kangadadi. En tout cas, je crois que Canada dit ça va rester. Ça va rester. Tous les jours, tous les jours, je dis bien. Voilà. Jano Dibols, Jano, mon pote. Big up Nayo, Washington, le grand pays d'Amérique. Merci, Washington. Merci aussi à Emile Bamba de Zurich. C'est tout. Dans l'équipe, toujours à travers Kangadadi, il y a Lelo, il y a le 8. Donc, partagez. Tout le monde va partager. Idéologie Kangadadi, zo senga pena boy. Awa, au moningai, au sepelito, au sepelité. Awa o moningai o sepeli to o sepelité. Soki o sepeli lo banzambe pesa nzambe merci. Parce que ngala sepeli pona mincho yozo talanga. Ça dit nzambe a compté yo parmi ba vivants. Ah to ba merci ko. Yango no moni vanité de vanité tina te tina kwani ke to kabwanaka. To kabwanaka te bande ko ngai ça sert à rien. To kabwanaka te. Linga moninga na yo ndenge moza komilinga tango lingi moninga na yo osa moninga no mabete. Voilà. Alors je crois que c'était les 6 to salaki Kangadadi moko bandeko oyo balandaka biso bayebi parce que ezala ba fidèle ya Kangadadi bazali to salaki mission mo les 6 o tolobaki triste réalité. Moi, na poto babomiye na bandeko na ye na Kinshasa po atindaka rien. Donc, qui voice bisonyoso awa. Voice moko sentir maintenant que mutazo loka mutu quoi. Na voice mutazo loka. Yo, otindaka loko te tala kutu nanyo. C'est-à-dire il donne l'exemple ya mutu. A éviter que bozui eza différent. Bozui pesa compliqué. Oko landa mutu te pour mutana tonga ki immeuble pour ki tonga immeuble mais non. Ok simba diable. Ono tala kutu nanyo yo asala ki mutu na poto awa azwaka na ndenge na ye. Poto za organisation. Et puis l'Europe c'est pas facile. Ko vivre awa. Mutu mso loba na Kinshasa pesa e poto ngoboy. Otala soki va arriver même ya kolamuka kokemusa. Ça rigole pas ici malili oyo kakawana malili. Malili oyo kakawana malili za rapenza malili ya kosakana te siko yo lamuka na tongo kene musala ba mona yo akena poto yango tolobaki pe suna bato awa ke bana ba offre moko oyo ça peut te ramener ba malheur de génération en génération ba neti bateka lupangu na bino ba sanselo mbongo ok ba plus loin Baselo titani po kende ko bala fokop tango ko bala mwasi na yo il faut assumer po yone muteke ko bala mwasi c'est-à-dire net nga pena boyi nga tiko sala mote bande ngona ba yebi bande ngona bala ndanga ite bande ngona tout na France awa na za bande ngona na France awa hein na za ba bande ngona na France awa ali wotu balanda penga Florence Guène azala na France. Mbo Guène azala na France. Petit na Mbo Guène azala na France. Mimi Guène azala na France. Balandaranga nde bazaka balandaranga.
natanga bango te me balanda nga so nga boka bango mande ona ngai mais balanda nga donc ça dit ba yebi ke ponga za grand frère na bango nga pe na ba ya nga la grand frère ba yebi ke no grand frère nga za wana makamususu basala cotisation ta eloko nga na kombata makambo nga lobeza makambo nga na salaka kolinga te basala sakayo bantita oya ko sala ngo sependa mutu na mutana ndenge na me nga pona nga na yebi ba kati na nga muku na yebi ke non makambo su pona ke no be funa ke no be na boy ainsi de suite voilà petit la rampia again Florence mama passa na question ngote bele natangi lelo natanga wote natangi lelo yaza na Compiègne Bernie Francesco voilà toleki na biso to pesa exemple wana donc c'est à dire ndeko wana akufa ute kokufa pona kaka voice wana batinda c'est à dire voice mo kindoki muta utindele voice azo luka penza kino tala bota et puis to bagi su kino ke bana makambo ya ko pesa famille na yo responsabilité moko boye bobeba na pour rien et puis comme boye parce que tant yo lingo revendiquer na yebi mutu moko boye banda ko benga ye na bosani kombo seke japonais bato ba yebi seke japonais que son âme repose en paix vraiment pe manakimia asunga bato ebele babomaye donc seke japonais kufa na Kinshasa pona gamba makamba boye oche batu na osali hotel na yo oche batu donc mon place aussi mbongo ba yebite mais tellement motema ya mutu akomi ko envier plus que ça. Là, tu as mis nos voice parce qu'à travers mission wana de donner dans le bras chaque fois na bandeko. Bo tindaka ba voice. Ato zui na ongaite, ato bengo zungate. Comment on n'a pas cité tindaka voice na yo na gozo. Na tindeko oyo abenga même pas. Atindika voice na ye. Bo yo ka voice ndeko. Yepa kutena makambo ndengo wana. Bo yo ka na voice na ye zaka ba jara makambo ba boye. Mais ouais, est-ce que c'est un peu différent pour Mutakinchasa nina obaki aso Mutakinchasa so pese responsabilité lo liboso eloko liboso akobala ya mibale azo sous téléphone té donc e comme so bengi parce que tant azo lukayo tant yazo lukayo akocha ba crédit atie na ba unité na ye atie ba nini mais soka ga zuye loko bande ko luka téléphone ko pas si po yamba yo donc comme na ko bengi penza boy atali penza ba bia ona le pesus Tango sali mandat à Kena Wessel Nyon a Zumbongo. Tango à retirer là. A Bossani que faut bien taper soit ta merci. En tout cas, merci mon frère, merci, tu m'as aidé, tout. A Bossani. C'est comme ça. Ne m'oni pas si vous avez la biso. Alors, là, tu l'as vu, non? Bon, quand on voit ici, comme ça, Nasuka, on va essayer de développer mon bouquet par rapport toujours à l'histoire absolue. Bonjour Papi Gen. Bon, Nabengi, c'est ton frère, hein, à partir de la France, d'accord. Nabengi, on a 4 à Kangadadi. Le roi a fait mission au business Tozo Sepelanamo. Nabi, pourquoi pas m'appeler à contribuer? D'abord, merci pour l'émission. En tout cas, Kontana, bravo. Merci. Match ça bien. Merci. Papi Gen na yana bete la yo lisolo. La pe na compte na nga o ekomela ngai. L'histoire mon azwa na famille quoi. Papi Gen il y a quelques années passées à ngana neve na mama abenga ngai. Atoma prima la ena na pongi. Neva benga noko boni. Bien. Ozobenga tongo makasi bwendeni. Habite no na bima tongo makasi parce que na na coopération moko. Non, vraiment coopération au soki to solo liango bien yo ozala bien nga pena ozala bien c'est une vraie coopération nini lisusu habitant ndenge sawana noko yebi ke ngana zala taximan et pas ina salaka patron na ngai alingi louer asobi ba camion mosusu uti Europe ezala matadi côté kuna mais azana besoin il fallait soit des douaniers yango
mais ce tellement moi balar ba camion que c'est belé azoni na soit teka ba camion oyo biso totambola nango tout ça nango pour récupérer ya sika soit solo là nanga biki non nga lokola to umeli na ye donc après c'est une opportunité wana na ko somba nga camion wana quoi na osomba nga camion wana acheli nga $1500 noko $1500 wana soni to sombi car wana noko to kozala pepele parce que car yango eza bien noko eza pena état nano ya bien donc asali yango kutu wana pona ngai kaka donc ndenge za wana noko donc na ni pena so ozana lar noko kokanga motema te somba voiture oyo ngana bantu bula na ngapa na yo tant so wa bula pa na o mona pena nde to développer noko yo moko okam na bien bon oza si radio ouais noko eza pena bongo na bien bon d'accord yo sikoyo luka oskuta na patron na yo passe ngai papi gane na après-midi na opeka wana pa abenga noko na bio abi non tozana na patron na ngai ya kuza patron na o passe ngai a passe ngai moi c'est mon père abandi bonjour noko ngabi bonjour abi yo noko bon na bopika kombo na ya yo noko na ngabi oui après bon ndeka ka expliquer yo ngai bon azape na mwana mo malamu na travailler na bien mais ndenge za boye ndeka ka expliquer yo na mona ite voiture na ngai oyo bon naza pe na mo voiture mususu mais oyo kutu na préférer yende moto as soki boza na possibilité azwa na yango dola senga $1500 na bongo ki tsate apa non $1500 ko teza pona e ma bon d'accord problème ezate na ko solola nae akomona yo eleki na ibisi sko ye ne venga bibo na soir na ko rappeler yo papi gane na soir na ngona bengi neve ngabi bon na chelio $1500 récupérer $1500 wana na Western au pesa côté kona comme ça on récupérer voiture wana so récupérer mo bengi ngai abia ouais OK oncle papi gane na butu na ngoka ka neva benginga abia oncle c'est bon on a récupéré voiture mais problème ezali awa oncle so lingi pena ekende bien ngana moni boule mona zana ngo to changer tous les 4 pinets to cha pena ba pina mombamba pona take pena ni po ba pine o ezawa talaka ba ko ezabia ba bamba to so ya mombamba 4 pinets tous les 4 pinets combien 25 donc 100 balles OK bon problème est até mais nazo chela yo 150 lobi na ona ochelo 150 balles comme ça sont 4 pinets 50 wana mususu go pepe pina réserve mais normalement ba pine ou vandi les 4 ans ils a sur place ko ça na on a compte réserve mais ça 50 balles na ochelo lobi papi gani lobi pe na chele ça 50 balles après na ibise na bibo bengela nga neve mususu to solo la biso misato na bengi susu neve na nga moko ba bengi nga siko ba mi bana nevango alors non ko biso ye abi bon na expliquer ce que ye neve o ele nga copie ya voiture nga bi bon yo ndele za boy coopération za boy yo soko ko bandi ko sala o bando verser mbongo pa na ye comme ça ye azo gérer ba mbongo yo azo gérer voiture donc coopération to ba sala ngo biso misato mais na bendi bino matoi na famille bayeba eloko moko te ngamo na ebi chaque mois ndeni na bando pesa bino ba salaire na bino na yo ka on a compte famille te eza la secret na ningi ba désordre te comme famille bandolanda kabino kuna obo pesa mbongo boy papi ke to yokani na ba mbongo abi ba no ko problème ete pesa na 3 jours na sala mo ba traiter mso mike na banda abi bon d'accord ba pesa 3 jours yo ba pesa mbongo comme soso ba pesa 3 jours oh non no ko pesa na 3 jours papi ke 3 jours eleki voilà na bengi neve boy oh non ko ndenge sa boy kutu nazana na nini te nazana na kinite nazana nini na matadi parce que patron na ngai wana nde na episa ki makambo bakara memaki ngai kuna pona ideye pona ko mema bakara ya kinga mais yo si to sali coopération on si na linga ikasiti ke no ko ndenge za boye na kei ko komitu msate na kebo pona ideye na peso permission parce que o utaki na maboko na e bon problème ezati siko lo binde no ko ndenge za wana
pesa ngai une semaine kaka ndenge na koya boye soki tango tokozonga na bande ngabe problème ya te papi gen une semaine eleki neve na okisinte na benga neve boye neve so awe yamba te na mendeni na benga sko neve mususu wana na lobaki ke ba yazala nde gérant na benga bi non ko ngai pende na za boye na zo benga ye na zo so aite na zo comprendre te ngabi mais vraiment na yebite makambo nini na tindi sko neve wana mususu na bi kende na kotale pa na bango neva ke chez bango boye azate ba bi non biso mikolo to mona ete akuti sko ser na biso kwa mère na bango mais biso mikolo to zo mona ete ndenge za wana to yebi kutu te soki ndenge nini ye na ba vie na ye entre ta ye nevango na so asenta momi wana vanda pa ya mama na ye oso comprendre pa ya ser na biso mususu wana kwa pa ya ser na biso mama na ye pour les deux neveux baza mama mon côté siko neveu wana wakende kotuna moyen pe aluba na ye atu a expliquer makambo pa mama na bango ezate parce que ngala pekisa ki bango aya bengenga biki non non na ke kuna pe ba monete mikolo ngabi mais eza flou biki na vanda papi gen une semaine sous eleki si ni karaté ngabi non makambo ezokende grave même si neveu na mususu non zonga na côté kuna sala banquette so ko trouver neveu na ngai akekuna a sonné siko kuna neve na akaka komi siko pa na bango abi bonne si bozabia tozabia abi bonne ga sindero na ngai azomona tisiko zaka kate na mikweleka yaki awa mais après tozomona pe ka te mikolo abi esa bongo ya ponga na bisa neve na ngai msusu ngabi soko komi wana soko monike azaka kate expliquer makambo pa mama na bango ponga na obenga mama na bango te expliquer makambo pa mama na bango donc pas ser na biso na msusu ne va na expliquer pas ser na biso na bi non t'as le problème tout ça nango ye abenga kinoko t'as la coopération mo ya voiture boy mama na bango abi mais non ko na bino sa di mabe ye po ni abenga ngai ke ko confier na ye ya sala na susu te azape na patronité asala kate akoma na eko mobulu atikelanga mwasi awa wana bana ayaka kaka ye abimi ake eza bongo babengi sikoyo nani ser na biso abengi siko masa ye nevango wana ya patron ya nini oyo napeselaki kar abengi bino nde wana bino bozokutana na ye azawa oyo aza te abili no bolukela ngai etala ye makambo asali masa na ye kofongola ser na biso abike non ser ndenge eza wana fentaki na ye mwasi oyo ya bimisaki wana la patronne oyo basolo ye na noko eza likangu na ye moko amoni ser asalanga donc azwi pena likangu na ye apresente loko na patronne na ye mpo baya kokosa ngai noko donc nabimisa lokola total 1650 donc 1500 bali ya voiture na 150 dollars ya bapine donc 1650 donc baliangango na makango na ye osomona makambo mokili neve bazwa l'art donc akomei na ye bena donc grand ambianceur quoi kimane parle makambo tutu na mwasi na ye donc bakosanga ti lelo nazwa ata enkate makambo wana esila bongo neva melanga akosa ngai voilà histoire na ngai nabetela yo makambo wana nakutana nango yango wana na peut-être ce qu'on comprend bien. Merci Papi Gen. Voilà, je crois que Boyoki Binomoko Nengen Nekonobiso Alobi. Donc, Bandekonobiso Bazana na Congo, Pona Bango, synonyme Oya Poto, les arreuves, Nabiso Zoneto, c'est-à-dire Ndenge to Revaka, qui sont na Poto, Makambunio se peut changer, au Komi Balamoko, au Komi Soyindenge Nini. Ezalaki ba rêve au tozaki nango. C'est vrai que Mundele a organisé à ça makamnaye makambo kolia Mundela sauté yango makambo kolata Mundela sauté yango makambo classe Mundela sauté yango makambo ya santé Mundela sauté c'est-à-dire Mundela a trop d'avance mais mbongo ekoya kaloko la nzetete mbongo ekoya lokola nzetete
mbongo ko ya lokola makasa te plutôt na loba tala biloko boy ake ko se comploter na copine na ye po ba bimisa oncle na ela aye na ngona bula business alobi no oncle soki ka ko me ko tinda mbongo bato Kinshasa so me ka ko tinda mbongo to sali kopo yo oncle pete mebi que non neveu na ngai c'est un courageux aga taximan et tout vraiment courageux tika na pesa ye makambu comme ça total maman ndenge oleka oncle vraiment timbongo abimisi c'est-à-dire ndena lobaki awa ko kende na nuti na agence ko tiambongo exactement déjà ko duka mbongo wana ya facilité ko kende agence wa tam so ko tabe bato sali que awa le temps c'est l'argent mais yo vandi ozeli ozio tindeli mbongo wana tangu kaka ya mbongo wana misuku tu des fois tam so bengo pe ko tabe que non merci nazu bon ce que tout ça tsoka sa mbongo c'est fini donc il y a changé malamoko et là il bosso tango mbongo ando boule momo restaurant faut que ta restaurant mo malé mo il y a bien à changer mo malé faut que ta malé mo bien à goloser pena bien et s'il deux bières à Malili, deux scoles à Malili, to comme on dit, Beaufort, deux Beaufort bien à Malili, les vendus on a bêta si. Ce que ça on a ça bêti bon à Bossanité, à Bossani koloba merci pas ya mutu oyo azo sala ki. Or, ceux qui ont zongisi mbongo wana, ceux qui ont bandi, c'est-à-dire ceux qui ont tourné mbongo wana, pour quelque part son d'apesio, muta soit apesio, apesio pas sungayo. Mais pourquoi sunga iti tu rompe ko travailler comme pe munene mais non bango kuna bazaka na la bango kuna na poto nde bazaka wana est-ce que ba kufa kanzala donc ebele ba meka ko travailler na bande kuna bango bazon filo non filo pourquoi parce que muto zo travailler na ye malgré ça ndena lobaki awa na lobi nde tozala boye même bande kuna biso tozala susu na même idée tu as na même esprit na bango so même chose na Congo tonto za un esprit mususu ka ba genre wana ça dit muta développer esprit au fur et à mesure où muta sokola a développer esprit na yi so za une esprit malamu esi malamu wana ekubakisama so que esprit mabe esprit ona pena mabe ne kokoma pena sko yo ça dit eko envelopper quoi ce que talent tibiloko boye ndeko amata tindi mbongo mais yé moutali bosso qui obeta li solo pa batu que non oncle langa la poto tala oncle ça n'a rien batu wana ngako bata poto na bino na comme comme mutu mo obeta li solo ngala vandaki na kena Kinshasa ezana kini noti victoire nazui taxi pona rozonga ngai na flat na place Zalaki to nazui taxi na kata taxi na oki na éviter so ma comprendre pe ndenge nini na comme maman masoli bani chauffeur utandi ko takinenga oh ngapna tapoto wana bela ngako batapoto wana kutuko football wana zokumba olo ngaba tapoto kutu sia ngala mande una kipaka ba ongu dute batu wana bakantaso na vandi na yoki banda muso banda kenda atinda ka rien nga car na beta na bula na lesa bana na lesa etali ngai kutu te mambata poto wana na oso ngo lo bakaka ici c'est-à-dire na comprendre que ba moninga tam so ba remarquer le mot peut-être que muta outi mikili je sais pas bon nga habite mona lo balanga ezate parce que déjà na zaki vacciné na eba que non ndena oke Kinshasa bo makamunyo so na komona conseil peu gratuit so ke Kinshasa makamunyo so komona yo talaka na miskolo banote talo kana misu ko finga no mutute ko seka no mutute ko tchola no mutute nyoso ba ko loba ko zape biloba lobate ko kota pe na masolo pa pa mbate va na vanda calme oui moi moi si moi zaki maman paf azui maman oh mais non ko bande wa jolite bana poto ne mazo sunga pe ndiko ah et ça il y a débat obi que débat les bandits toti victoire to l'équipe na si soki deuxième russe niveau monde ngwana na bité fona kita parce que Negezoya, donc nege batino so ba oloba ese nga pena participer ngabité le quoi na bwela ngoloba na tu ne papa ah combien na kita singa apesinga prix donc au moins non azo ko s'en fouter na ngako mais si mon na une pesi
na kiti nanga nabi ah donc mutoyo c'est-à-dire quelque part jalousie quoi motema mabe ah on a poto yango ko kanzate ke batu baloko takambongo pour ni ba famille na biso baza boye donc c'est-à-dire ndenge bobotama wana eza batu so botama bazana ndeko moko azwa asomba lopango na ye tobeta lisolo ngao ndeko moko asomba lopango atia bandeko na ye bandeko na bavanda bani lopango na ye tama comme na boule siko ya modifier lopango wana normalement faut bandeko nyonso faut babima batu nyonso faut babima commis problème et comme un problème. Bon, en tout cas, conseil gratuit, na la niko pesa bino lelo bande konanga ou bolandanga. So ngo sala business lukata moni mutu musu alibanda au pesa ye business à ko respecter business na bino à respecter yo. Ozu mutu musu libanda otie vous savez contrat naïe, ayebi que sous la seule erreur au kangisaye, ça dit sous la seule erreur ok répondre na erreur na wana na tribunal et tout au foot akemo on a tout au sein de la fiche de paye na tout parce que sur une de qu'on a eu tie wana yeba que tant que ça la mabe tant il y a aussi bloc wana so comme na boule ou appliquer loi normale ne ou appliquer pas muto mususu wana au moins la batu bando bima ka bata famille te ata yo mo pena c'est-à-dire batu ba comprendre te quoi donc pour na bango ezaki yo loko taki biloko wana non to bete bisolo yo tinde kwa kufi ndeko kufi pour nini ye kaka bilamba mais attends on a vu qu'une seule fois. Si vous avez balata en opérateur. Oh, il y a aussi un mais non, oh, il y a bien pototé, non, il y a pototé. Oh, bien potoné, marche à côté. Tamsun de quoi, tamsun à sa propre. Azambo, au bon moment pour la macambouana, tu es au bilamba. Au moment pourquoi? Parce que Azambo, comme macambouana. Bana poto bazala bango propre. Mboka batamunde les ara propre. Si vous yo osala ndeni. Soko lati, ya mwana moni faut qu'on évite PR mon bah photo dans les réseaux sociaux hein. Faut qu'on évite le rebelle quoi. Faut vraiment qu'on évite bah photo dans les réseaux sociaux éviter le mususu ouais ko betsa baninga libaku. Hein, faut éviter un mot parce que mutu mususu a calculer yo pour na ye donc le raso ka moni bonga dans ce que muto yote. Faut qu'on évite penza mo blo muso miki. Bandeko bozana Kinshasa. Oui, mais bandeko na bino ici, ils souffrent. Ici, les gens ne ramassent pas. Bandeko takate. Ah ba boka kandi ba biloko mona wana o ba TV, ba vélo, ba biloko zo kana ba boka kaka. Biloko kolia ba boka kaka. Biloko voilà, mais mbongo ba boka kati. Par contre, biloko on peut pour boka on bosa di osombaki yango. Osombi yango tant moni ekomi tam sous on comprend ekomi tam sous kotianda ku nini so ndeni obimisi yango na se obwaki c'est comme ça tokuta yango bongo biso pe tolanda kaka lolengi tokuta tambola ndenge mboka batezo tambola biso pe to mo tambola bongo mais mbongo babwaka ka mbongo te mbongo balokota ka mbongo te ko boma ndeko na yo te ko sa ndeko no pasité musu de mona ata libala ndeko na mwasi fwe kufa so zaita msu ndeko na mwasi mbasala wa business alibala ndeko na mwasi fwe kufa pona ye yazana mwasi bandeko na nga faut faire très attention we bandeko na biso to ala bongo baka bandeko na biso to linga bango kaka awa tolo bateke no to kabona bandeko na biso te to zana bango mais pesa ye o lingo pesa ye o ekokyo pesa ye afuta ndako pesa ye alia pesa soko za nango alia opesi anga futa ndako zo pesi mais ko kamata te responsabilité moko boito magasin na yo moko tia ndeko no andosala wana non wana pelanga na de conseiller bato
nga lobi nanga oya ko sala asali ndeko bandi ko benga bandi ko belela titi bazu batindeli ye habite 1500 euros na soko utaki wapi. Donc il a composé d'abord a composé dans le mois sinaye copine na bazara na ye a composé copine na ye après il y a la copine esko ba yokani copine na mako net aza yende mogoso allez oncle amoni bongo azu atini mbongo yokia mbongo koma porté disparu mutani mo amona na souté ce que mbongo wana ozu on est aussi la té 1500 soki dollars soki euros ozu wana et aussi la té tant mbongo wana aussi là après ndo bien mani ko benga solo bi kuna beli et qu'on passe les cotisations yo so bi na ko tiate passer na 500 kibo oza mutu mabe obike mukila mwa mystique ya ça dit mutalingi na ye ko bongate ye moko no bien l'esprit a bien d'être notre na Kinshasa bino vando na bona Kinshasa mutu moko boye ndeko no parce qu'il n'est pas obligé ya ko aider au bongo mais atala bite ndeko nanga ona kabela kai bon le quoi bisi kanisi to sa business natin de la ya ta mo 2000 balles natin ya ta 1000 balles ballon bilambe ala combien ngai bi ndeko mo bandaka na ballon moko asomba ballon na ye ya bilamba abanda koteka ballon ya bakilote lelo koma na ba ballon lelo koma mogro soko sakanati ballon ya combien $100 ce que yozui $1500 raisonner na ozui $1500 donc au lieu obanda na fond tamsu ya ballon moko mais yo bandi na fond il y a 15 ballons. Yebisanga so pino tche sérieux faut comment on combien pour m'tabana na paquet moko ya cigarette eza moins de $5 lelo koma na boutique à monene mais yo bandi yo ça dit yo ba pesi yo makambu mbala moko ba pesi yo coup de pouce ba longo yo place ozangi ba tomboli yo mbala moko yo bino ngala ko sa bilo kanengo te siko bata boye bisanga tolo bani exemple ngo yote tolo bani on continue à faire ça boy. On s'allie à lien. Merci. On s'allie qui lien en tout cas merci. Nzamba pambolayo na oyo lia qui déjà nzamba pambolayo ngapa na ngai en tout cas ozane logo mususu oyo go zwate. Ozane logo zwate. Voilà. Merci Nabino Bandeko Bolandi biso na kangana dia lelo vraiment rester connecté parce que toza photo vidéo moi biloko to bendaki parce que to bendi moi ceux qui 3 sur 4 Canada Dieu to bendi donc tout ça les photos bimisangwa tami balé parce que bah tout va réagir par rapport il y a bémichel tout ça là qui deuxième candidat tout ça là où il y a maman na biso moko patika un message par rapport il y a moto basala qui opération de on a besoin benga que basala qui opération au moins tu vas dire que dernièrement je pas pensé qui moi témoignage mon tout ça moi c'est na biso to komeka pe ko c'est là au Canada dit to meka ko développer but na biso ezali to sunga bandeko ba olanda biso to sungana biso photo sungana Canada dit yepo esunga yo yango moni tozo betaka c'était à chaque fois il faut partager ce que moni Canada dit n'hésitez pas mon frère partager to sentir pensa que batu ba komi ba responsable parce que tant autant la Canada dit mbala mo ozu responsabilité pour eux ko bima awa eux zo bima awa okozwa par na yo ya ko na nzoko soka kufi so bo minzo ko na mboka munda mutaya katara mo teni na ye donc munda mutazo teni na ndenge na ye parce que makambo sous na ko enregistrer batu te ke na so na mutuna enregistrer mais makambo batu zo bien bazo bisanga oyo ba fait au Canada dit ça na pour na vie na bango bisote. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voilà. Souci na biso ezali batu pas comprendre. Alors souci na biso ezali bo partager Kangada dit fait comme la batu tout. Kangada dit fait kota pena batu, fait kota penda, fait kota. Tout sentir pena que non parce que monia là moi j'accuse pas les autres hein. Mutamtana ndenge na mutamtana na façon na ye. Moi je fais na sa peu émission le lenge moko na batutu mais nga ezalaka moi exceptionnel quoi parce que moni ba boule hein talaka na kip talaka to kiti na Kangada dit
Parce que quand Dadi yango ba mikolo ba sepena ngo ba responsable batu o makambo e komela bango bazo sepena kanga Dadi parce que ils appellent la voix des sans voix. Parce que le quoi bo sepena kanga Dadi, il faut tout sentir que non majorité, donc une forte majorité et comme ici koyo na sima kanga Dadi pour pesa biso sous force. Tokozala enveloppé d'orgueil. Déjà, biso déjà orgueil tozara na moté boyebi. Plutôt, tokopé sa biso makasi pour aller de l'avant. En tout cas, merci Nabino. Ba oyo, bogoyo ka biso l'esprit a bien. Benga biso téléphone na biso yango ezango affiché. Benga biso. Pesa biso pe li solo na yo. Hein? Ato bengi biso zui biso te. Ndé lo bien ndé ko benga ya zui biso te mais apesi biso li solo na ye. Benga pesa biso li solo na yo. Voilà, awa to lobite ke non oboya ko sesa bande onoté. Sali sa bande ko na yo, so sonya ke lo ko na mungo na sesa bande ko na yo. Vraiment sunga bango. Mais yeba que kokende au-delà de ça to pesa ye responsabilité mo. Misu ba pesa entre guillemets misu ba pesa na bango. Misu sa pesi na ye a pesi pe responsabilité et simbi pe et ki pe vandi ndeko pe ba opérationnel bazali. Opérationnel bazali et simba pe bazali. Mais sur 100%, en tout cas, 2%, je crois. Je crois 2%. Sur 100, 2. Donc 98%. Ata ya malamu moko ezate na kati. Donc, fulu na fulu. Voilà. Donc, on peut si conseil na bato ba yokaka. Soko yoka yoka. Soli go sa business na yo. Luka famille moko bazawana. Ba jeune garçon bazali. Ba jeune fille bazali. Oba sisi pe la classe na bango. Baza pe bien. Oba zo luka pe. Ça dit ozo luka. Moi $100 na yo refuta yewana. Moi $200 no refuta yewana. Ça lui suffit. Ils ont permettre yesikoyo à vivre. Ils ont permettre yesikoyo à ça la vie n'est normale. Je suis sous voice mon souci on a bien toi on a bela photo loba. Je suis sous voice moko wa lisusu wa ndeko mo so astindi sous voice auto le belango sous les lokaka. Même problème yebe ba opérer makambo yo na yebisa yo makambo yo so makambo yo kanga dadio yo kanga dajo oyo za makambo. Bon voilà pour la lelo ce jour na moto tche biso tcha point to tcha ka virgule parce que to ebite mtu sous ça bengi sous ça pesi soko kutana makambo boye benga biso parce que ba tu faut ba yeba ki tozo vilipande bande kwa ki nchasa te mais tozo talisa lo lenge ni bandeko na biso baza ko se comporter à travers bandeko ya bango pona bango biso a na poto maneko yaka ça dit on ramasse to lokotaka mbongo tozalaka po tozalaka bien po bobima kaka sika neza ngomboka bato tokuta elamba ekufaka nango c'est pas pour rien ndeko alinga pesa yo moi coup de pouce pour beau travailler. Au début $1500 on est ambongo ya ezambongo salaire ya mutu ya moite. Mbongo salaire ya mutu ya mois. Ici on travaille dur pour gagner ces 1500 au monde wana. Et puis 1500 na zo beta machine 1500 wana. Pour na yo kansi ça dit ba ke ba charge na kati. Chaque fin du mois, il faut foutre assurance. Voiture ne faisait l'assurer, sinon tu es au combat voiture. Si on a un moyen, on a un toya au félé, tu es dans mon kilio. Surtout na poto au félé à la raté. Si on a un il faut naviguer 80 € par mois. Écoutez ce que Matisse. On a un tambola, on a navigué un tambola, on a navigué. Mais tu sais, on a 80 €. Pas 80 € le mois, 84 € le mois, je ne sais plus. Donc, parce que si on a un côté, on a 30 €, on a aussi au bête en gouma. Si on bête en gouma, tant qu'on kangayo, on commis couvert na honte parce que tant qu'on tchao à côté, tu vas au leka. Eh, t'as là, papi gang. Il on a quoi? On va contrôler, va kangi quoi? Pour va contrôler, il y a un système de bon sanique. Bah tu peux contre moi, tu vas au leka. Donc on a obligé, ce qu'on moutou, bête en machine, bah assurance à voiture. Ceux qui n'est à foutre à voiture, on est tout risqué. Par exemple,
Soit vous êtes dans 2 voitures. Sauf que tu as tout risqué. Et ça, c'est combien? Tiens, comment on dit? Tiens, carburant. Soit vous êtes dans la banne. Kolia banne. Banne, balia, peu de l'eau sur l'ia gâté. Banne, balia, l'eau, mon baliaka. Tiens, bilo ka banne. Tiens, bilo, on a bilo, moi, roulia. Vous avez monté mon côté, vous avez monté mon côté, vous avez mis sikoyo. Vous avez mis 1510 coups. Poitine de la yo. Mais ça, il faut 100 jours dans Zambé pour naïe. Faut 100 jours là, mais faut 100 jours dans Zambé pour naïe. Le Banzambe, merci pour payer 100 de oyo. Alors, tant que 100 jours dans Zambé pour naïe, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sikoyo, au tia sérieux dans ma cambo ya pesio. Pour yo pour sunga, et quand ma cambo wana kaka bandi ko tourner, les lots sont la boutique et vendi. Quand de bandi tinda biloko, ezo yape, et vim sa boutique, et ça fait bien. Donc, yo, ça soupia quand mais yo, quand on a 1500 wana, on doit bouler déjà. Faut na bala. Di bala, on peut se faire part. Il faut na bala. Il faut na appeler, moi, si n'a boye. So soit liya velo, et na mbongo na ye. Bozo pe sa batu mayele. Qui est moi, pas pe sa responsabilité, ça parce que, on quoi abuser. C'est ça. Kangadadi, Kangadajo. Tokutani au prochain numéro. Stade de martyr et comme un stade Aliwa. Quelle grâce! Bandoki basangani na stade de martyr. Ona kobo mabai nyoraye. Mawao. Ona kobo mabafamia bato. Nyoso wanaye. Ona bisengo ya mokili. Nyoso wanaye. Ona bisengo ya mokili. Eloko buzo bosa nao. Jijema ya soka. Basangani na stade de martyr. Ona kobo mabai. Mawao. Ona kobo mabafamia bato. Nyoso wanaye. Ona bisengo ya mokili. Nyoso wanaye. Ona bombengo ya mokili. Eloko buzo bosa nao. Jijema ya soka. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. Galaxie 7. Nyonso bozo sala bato yeso akufela boko futa un jour bancho Moka mobimba babumaka bato bakanga kabangote Moka mobimba babumaka bato bakanga kabangote Oh bango nyonso bapoliticien bango nyonso bafo pasteur bafo chanteur Zamba ko juge bino na mabe bozo sala na mboka ya koko pasteur, ma faux chanteur, Zamba ko juge bino na mabe bozo sala na mboka. Les femmes sont violées, malmenées, maltraitées, abusées, mawaningées. Il n'y a pas de vraie justice dans les mondes. Nous attendons la justice de Dieu. Stade marqué ça pour la loisir. Et communauté de musique, démonstration pour la popularité. Ma innocent bazo kweya, na sacrifice diabolique. Pukolingo zala esclavia moto lokola yo. Yeswa kufa poyo zala mumbwa moto de. Eli eli eli, la basta badani. De connaissance bazoyokola bana nzambe basinya pata makila
bokonzi abakonzi Osakana, yajure boko sotoka. Osakana, yajure boko sotoka. Osakana, yajure boko sotoka. Osakana, yajure boko sotoka. La nouvelle génération. Opepe ambola elekeli ngayo ngambo ya ebale buji na maboko sherie boni lisusu okanga kanda kati ya bolingo aspe na kobondelo zongisa bolingo yo esilaki te lelo yokeyo lelo yokeyo sheria mama ati nani alula yote nani alula yote na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi aspe ya mama nakotaki bandako ya nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi aspe ya mama nani alula yote nani alula yote na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi aspe ya mama nakotaki bandako ya nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi aspe ya mama makambo malekio okili ya zambe mokonzi epa yozalinga yawa mawa na motema ye okili ya zambe makambo malekio okili ya zambe makambo malekio okili ya zambe mokonzi ambonininga na mema ye oto nininga na boma